mbuma kitoko elia makana mabota nyonso to pe ya bikolo nyonso parce que mbuma malamu. Lelo so to beta histoire ya ba jeune talent. Voilà. To beta histoire ya ba jeune talent, biso nde toza ba jeune talent. Toza ba o nzamba ti ba fruit na kati. Ba fruit wana tozo partager yango partout bisika tozo leka. Lelo so to beta histoire o tozo beta lelo. C'est parce que biso topé bana na nzambe, basali na nzambe, bazo sala topé bazo tambola lolenge nzambe alingi. Ba yebisinga oyebi maison MGB na Brejango. MGB. OK. Na lobi maison. Wala kutu nanu kutu ebeti na mato ya batute. Même avant la salle émission wana. Nazaki na yoki on avait na mikolo. Na obi na ebi ngote. Alobi ezobi makala te ezobimisa système moko ba pesi bango na diable za stratégie oyo bazozwila bana nanga. Parce que na kati ya génération oyo bandoki babimi. Babimi ba prophète, babimi ba yembi, nzamba lobelaka ye, aza évangéliste ainsi de suite. Donc eza mikola suka oyo Bible lobi na mokanda Joël chapitre 2. Et Seigneur na biso toi tu les son fruit nous sauter sengetolia. Voilà. Motonio sauta bimi la télévision lobi naza pasteur, naza prophète, naza moyembi, ozui banzembo na ye, otie na ndako na yo, otie écouteur, otie ozoka. Non. Est-ce que vous parlez aujourd'hui de cette maison wana obazo benga Madjabou ou il y a encore une autre maison? Na yemba banzembo mususu par ignorance, nzokande nazo yembela na satana. OK. Donc je préfère mieux que Mouta yembe la Kofi et Bika yembe la Kofi. Nous avons zo mbanzembo frère moko bouye, mais nous avons la kata frère wana donc na Kofi na yeba bango loko moko. Boni depuis Madjabouye, le serviteur de Dieu batelemi bazo kolobelango nuit et jour. Est-ce que ekoki kozala moi jalousie moko boité que le serviteur de Dieu, ba servante de Dieu, ba prophète na ba prophétesse bazala kanango vis-à-vis il y a que je cite le nom avec beaucoup de réserves le frère pasteur Mike Kalambaï parce que le lot je vois tout le monde en parle de Madjabou. Amen. Donc eza ba talent o nzambe ya tie kati na biso. OK. Mais nzambe alingi te na biso to zala ba hypocrite. To tanga kombo na ye na ndenge ya sambla. Tozo loba ke toza basali na nzambe nzo kande na se to bombani na se alikasa ma osongolo mpakala. Nzamba yebisinga na yebisa frère moko atika kotanga kombo na ye na sambla. Nzamba lobi azanzambe mukola ko beta yo. Voilà, mbote na balandi nyonso ya Top Media Congo. Boye malamu na émission na bino to solana nous cette émission où tadi ngala pa achango awa pona koluka moye akabola kamakanisi na ba imboka surtout pour makambo ezala des choses importantes, des choses sérieuses. Voilà, nous sommes le 7 juillet aujourd'hui jour pour jour nzambe lelo zali mokolo amema tadi ngala pa na mokili mokolo oyo ngai na yana mokili ya masumo je dis gloire à Dieu et pour la mokolo oyo na yana mokili j'en profite pour cette bénédiction divine yankolo de recevoir pour vous une prophétesse, une maman oyo amesana kolendisa biso, une maman oyo amesana ko apporter en plus na ba panier na bino na ba salon na bino na ba bureau na bino na ba ndako na bino dans le souci toujours ya ko orienter les enfants de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler na etali ba initiation oyo bazoko initier bana na biso baleki na biso sans pour autant que le parent bazala au courant, sans pour autant que bana wana bazwa conscience ou koyeba ete ce que je suis en train de faire ou accord ou compétition on nazo lingana kota ou jeu on nazo luka na jouer likolo ya jeu wana il y a des choses oyo ezoko semer la terreur ezoko ta la confusion na ba vie ya bana bato. Voilà mesdames et messieurs to luka moyen to zwa maman Fabiola ni Kael Mbemba. Voilà la première de balandi Top Media Congo yeyo. Bonjour maman. Bonjour
Papa Dadi. Bonne santé, maman. Ngolo Nzambe toujours, ça va bien. Voilà, mon colo Yambota Mananga Lelo, nazo peso place. Est-ce que okolo ba un mot pour na bana Nzambe? Joyeux anniversaire pour toi, Dadi. Joyeux anniversaire une fois de plus. Nzambe apambola yo abaksela lususu oizanga kinavi. Mbote na bana Nzambe nyoso balanda biso lelo ezali mokolo ya mbotama ya Papa Dadi Top Media. Merci beaucoup. Bekasso qui te le langage, une petite transition, une façon de ta maman micro parce que c'est une maman prophétesse, alors il faut te payer balongonia, honneur, na respect au ndenge sengeli. Voilà, merci. Na bande cognos, je pense vous allez brancher na Top Media Congo. Je vous informe que votre chaîne Bozo Komo a été vidéo nion sur la Top Media Télévision. Ezali li sous-souté, ezali par rapport il y a problème sérieux au Top Media Congo à Kutana Kinango et tozala qui na obligation ya kolongola ba vidéo nion sur la kati ya chaîne. On a une façon de recommencer les choses. Nandenge Moussous, vous savez, nous les enfants de Dieu, tozala toujours combattu, mais jamais tokozala abattu parce que le bon Dieu Azali Nangambu Nabiso. Voilà pourquoi nous sommes allés chercher Maman Prophétesse, Maman Fabiola, que ce soit une première vidéo, une façon aussi à Kosenga, le Boko Nankolo et protéger Biso, épanouissement et Kotanakati chaîne, parce que les enfants de Dieu, Bazana Bézio, Bazana Béni. Maman Prophétesse, Boni Moussala Nankolo. Moi mikolo ebele santé pe ezalaki malamu te avant tokota na sujet na biso ya mokolo lelo ya komemana no bana na Nzambe pe na losambo tofongola émission oyo ensemble bongo. Mokondi na bakondi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, la mal caché. Tokabi moment on a sama bokona yo. Ezala moment moko ya esengo. Ezala moment moko ya amour na kati ya mitema pe ya mabota na biso. Famille nyonso ezolanda biso Père éternel, tu que te na moment au Père ezala béni. Nangonga nyonso o bango bako recevoir bénédiction ya émission oyo. C'est quand été moko na libota apambolama na liloba na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Vous serez ba sentir lelo maman tozolinga kolendi sabana Nzambe topesa bana Nzambe ba orientation par rapport à Oitali ba initiation. Vous avez été visité à plusieurs reprises pour na Oitali bana bazo kokota na ba makambo oyo na ba famille na ba ndaku bazo koyeba te na ndenge nini bana bazo kokota na ba biloko wana makambo nini o déjà toko bana nango tout au début il y a émission na biso pour comment to développer ngo malembe. Merci beaucoup Dadi kola pambola yo na ndenge lelo Nzamba sala biso sous grâce à peso sous makas. Merci. Oyo lukanga lisusu pour te partager pour te ya to pesa conseil na mabota na bekolo nyonso pour na bana na Nzambe. En tout cas kola pambola yo lelo tozo loba pour na bato nyonso tout va bénéficier un plus na oyo Nzambe atie kati na biso comme ba message. OK. Donc Nzamba zo loba nyonso que ceux qui nazo loba pour na bo garder yango te mais pour te bo kende ko panza yango partout dans le monde pour te batu ba yebana ko tambola selon la Bible na ko banga Nzambe comme il faut. Mbuma kitoko Elia makana mabota nyonso to pe na bikolo nyonso parce que mbuma malamu. Soki mwana malamu mabota na libota yaya liboso na descendance na ye okomona ke ba fu nyonso kolanda ko tambola selon yaya wana parce que azaki fu malamu. Mbuma nyonso oyo bota makana nzete nyonso te batu baliaka. Mususu botelango likanisi kete kolia nzoka bandeke baye balie batiki mwa ndambu nango ezo telema na nzete to pezo diembela likola nzete ndenge kaka to lobaka lelo Nzambe azali Nzambe azalaka to botami to koleka akozalaka Nzambe siko na siko ba fruit nyonso te o ebimi eza ba fruit ya malamu o mutako kolia. Parce que ça na fruit mususu yozo kana ke fruit o c'est que bimi ngana kolia onzo kande bandeke ba mileli ba bebisi ba tikeli yo fruit ya mabeta ko kolia déjà lié o epola
alors au lieu o baby o poli o eza susu na goûter na munoko lelo so to beta histoire o to zo beta lelo c'est parce que biso topé bana na nzambe basali na nzambe bazo sala topé bazo tambola lolenge nzambe alingi te tozo bosa na kotala rétroviseur bisika ni touta moto mususu nzamba kozwa ye na kati ya pauvreté na kati ya maladie na kati ya ba problème nzamba bikisi ye nzamba sauver mabosani bolingo na nzambe kati na ye amen abosani ke soki lelo avant satana changa misu moto moko bo abimisa kanga amen pour satana chaka moto misu te soki na nzamba abimisi yo te yako ko yata zui abimisi apesi yo valeur non akoyaka soki déjà nzamba bengi yo lokola biso tokokaka ko gêner te tokokaka kozala na foi te tokokaka kozala na confiance en nzambe te yako yaka wana kota ebiso yo moni tande zo souffrir voilà soki olandinga na opesi yango na seconde amen et tant que muto zangi kondima kati na yo ozwi o esengelaki ozwa te na ngonga mukie alors esengeli na biso bien to ebake nzambe aza bolingo ata na pasi to pe na ba problème il faut muto ebake nzambo ya benginga akotika nga te na kelela voilà nzambe abandaka na moto ne bandela komi na ye kino na suka amemi bana Israël banda na douleur bango bayeba kite ke nzamba ke kosola na Moïse nzamba sololi na Noé sans que batu bayeba ke nzamba ko ya kosola na Noé ke nzamba ko ya ko sauver libota ya Noé nzamba bandaki na Noé na début jusqu'à la fin nzamba bandi na Moïse ne bandel kino bisika sukisi faut trouver que il est le même hier aujourd'hui éternellement amen donc on peut abandonner yete pour na passi moko boye pour na tambola na Dieu pour na sombanda pour na zwa bambo non il faut tous avoir fruit autopesa elengi na mabota na famille na quartier lelo so to beta histoire ya ba jeune talent voilà to beta histoire ya ba jeune talent biso nde toza ba jeune talent toza ba o nzamba ti ba fruit na kati ba fruit wana tozo partager yango partout bisika tozo leka na kombo na Yesu Christ voilà maman prophétesse nautika yo ozo continuer na pona buna bungso fil ya UD na yote moi je croyais que le jeune talent o ezaka biso na bino pe basali na nzambe bozali pe ba jeune talent kati na nkolo tout ça ba jeune parce que au moni Moïse azui grâce et pas in nzambe nzamba ebisi okutana na Aaron de kuna yo za na nzila zwa lo boko na yo tia kati na ye kaka lolenga za na ako prophétiser donc talent o nzamba tia na kati ya Moïse yango Moïse a connecté ki yango Aaron donc kati na yo soki nzamba lobi likambo salemi nzamba yebisi yo bondela pona mutu tel na ozo salebo na zo komise bo effectivement nzamba salango amen pourquoi to lo ba ke non na ke et pas pasteur nanga bondela nzambe connexion nanga misu nanga kangama na yo ka susu na lota susu te na lingi na zongela ba don nanga nyoso wana eza ba talent o nzamba tie na kati na bato voilà mais le lelo le lenge tozo tambolela et tant que bana na nzambe tozo pesa nzambe gloire ti biso tom tozaki ko yekola na kati ya église Fepako tozo yekola ko yemba polobi tom biso tozo kola biso pe to ko yekusa ba o bazwe na sima na biso voilà tom tozo lelo batu ba yekola pe côté ya o yekoli côté ya o moni que non nzamba sali na grâce o ko yekusa mutu mususu non ko commissaire pasteur amen oyekusiye ayebaka même azana liloba na nzambe kati na ye mais okomisiye pasteur te amen donc eza batala o nzambe ya tie kati na biso OK mais nzambe alingi te na biso tozala ba hypocrite totanga kombo na ye na ndenge ya sambla tozoloba ke toza basali na nzambe nzoka nde na se to bombani na se alikasa ma osongolo mpakala nzamba yebisinga na yebisa frère moko atika kotanga kombo na ye na sambla nzamba lobi aza nzambe mukola ko beta yo mokile kondima te ke ya beti yo frère wana un serviteur de Dieu
bon bato bako benge serviteur de Dieu na marque ya nzambe oyo azo servir mais étant que nga o nazo yoka mongongo na nzambe nayebi kaza serviteur de Dieu te aza pe moyembi na nzambe te aza na relation na nzambe te nzambe alobi tika kotanga kombo na ye kobebisa kombo réputation donc bato so batala bitala basali na nzambe tala basali na nzambe donc ozo bebisa réputation ya kombo ya nzambe bebisa no kuto réputation ya bato ya mokili mais que bon ne se moque pas de Dieu Dieu est Dieu Dieu il est juste lelo bato ba osepela boye ba loba o ba ko loba mais kanda na nzambe soki ekiti moto ondima aza te nzambe basalaka ni maseki te nzambe alobi tokabola oyo tozwi na esengo nyonso mais biso tokabola yango lolenge nini eloko nini tokotisi oyo tozotransmettre pa na génération oyo ezobima parce que na kati ya génération oyo bandoki babimi babimi ba prophète babimi ba yembi nzamba lobelaka ye aza évangéliste ainsi de suite donc eza mikola suka oyo bible lobi na mokanda Joël chapitre 2 et seigneur na biso toi tu les son fruit nyonso te senge tolia voilà moto nyonso ta bimi na télévision lobi naza pasteur naza prophète naza moyembi ozwi banzembo na ye otie na ndako na ye otie na écouteur otie ozoyoka non il faut examiner, il faut tout dans Nzambe sur réellement à sa moussa Nzambe. Voilà, Lelo, na maman prophétesse, lorsque vous parlez, je vais demander à mon réalisateur, cette émission, une série. Une série, na série à Liboso, Yami Balé, Yami Sato, Kendeti, Tokosi, Lisa, suite et fin. Le message, je sais, ça fait plus de 6 mois aujourd'hui, maman prophétesse, où au Benangaï, frère t'a dit, j'ai un message Nzambe à l'Obelinga, au Salelango même direct, na Adonai Fa télévision, oyo bande ko ebele ba landaka chaîne wana ba yebi yango. Est-ce que lelo bana Nzambe ba koza la éclairer, ba koza lumière sur le message oyo zwa par rapport ya ba initier batu o bazoko initier le jeune talent na banzela ya molili. Nzambe alobela yo nini pe message yango omonela ngo lolenge boni. Nazaki ya kolala. Nayoki babengi nga Michael 3 fois. Bayebisinga oyebi maison MGB na Brejango. MGB. OK. Na lobi maison wala kutu nanu kutu ebeti na mato ya batu te. Même avant na sala émission wana. Nazaki na yoki on va na mikolo. Na obi na yebi yango te. Alobi ezobima kala te ezobimisa système moko ba pesi bango na diable eza stratégie oyo bazozwila bana nanga oyo nga na pesa ba don bango bakokotisa bango na bandako na bango mpona kosalela satana loba yango mokili mobimba moto nyonso oyo akoyoka histoire wana ke kote moko bazo recruter bato po ete basalela nzambe to po ete bateya sango malamu to po ete bayembela nzambe bana nanga bakende ta va bakende batuna nga nga lobi maison ezawa pa bikala te ezobima bokotala yango na ba internet na bino nyonso wana alobi pesa message avant maison wana ebima na surtout ki boye nazali na pongi na lamuki na bondeli na l'excès penza temps ayesu koloba dans des to ça l'émission lelo lobby na buta lobby aki oloba nanga binga nazo peso ba message yo zo garder yango pona yo bana nanga bazo kende kokufa kokoya na kati ya lisumu yango moni nzamba sali bisongolu lelo na ekoloba yango lisusu. Voilà, meka kolendisa meka ko tirer attention à bana nzambe benda pe bana nzambe matoi ndenge nini bakoki ko sala est-ce que maison yango eza déjà ezoko evrer déjà na mboka na biso. Voilà, pour que je disais pour que les enfants de Dieu prennent au moins conscience na maison wana MGB ozo kobenga. Est-ce que maison ana lelo ezali na Kinshasa? Est-ce que bana nzambe déjà ba mikotisi kuna bazoko sala déjà bazoko zalaka déjà initié na kati ya maison MGB? Oui.
bana nzambe baza déjà belé mais nga na misalela kapé déjà émission nanga. OK. Na misalela qui émission ça na Dona Ifatuvi. Na ça qui émission il y a cela 8 mois hein. Il y a cela 8 mois déjà depuis que na ça la émission wana. Bana nzambe mingi o Bible lobi na mokanda na Isaïe baza na miso kasi bazo monate baza pe na matoyi kasi bazo yokate. OK. Baza toujours oui c'est parce que diable akanga ba esprit ya bana nzambe belé na saka émission moko na ba pasteur moko angile na mona azoteka ba esprit ya bana nzambe mutu azaki koteka bana nzambe liboso azaki mama moko déjà kufa eza oyo yezaki kosala koteka batu comme esclave bino botikaka kolela na ta nzambe asala après 10 ans là c'est faux nzambe so ndimele lelo kaka lelo po bikisami kaka lelo po pambolami yon dimela ye kaka o bato ba nzamba sala après 10 ans après 15 ans non ngana za témoin vivant ya nzambe nzambe soto ndimeli ye na motema no mobimba vie na yo mobimba changer amen alors que bana nzambe bazo mona mais bazo comprendre bango bato ba obetela satana maboko muto azo kanisa zo glorifier comme nzambe zo kanisa zo glorifier diable avant ya koloba amen pasteur amen dadju amen momi il faut d'abord yeba est-ce que nazo servir vraiment nzambe ya solo na linga muto ava benga nga tuna na nzambe est-ce que muto no linga na benga naza aza vraiment mosali na nzambe omoni tout ça la makambu na sentiment parce que to ko t'appelle felo na sentiment ce qui au sali makambu na sentiment au kota au kufa pe na sentiment au kota pe felo na sentiment parce que lelo ata muta moni mutalati elambe pasuka ya betele toujours maboko gloire à Dieu non un homme de Dieu la femme de Dieu ce n'est pas bien il faut to lobali kambona likambo lenge ezali nzambe apesi mutu grâce atue badon kati na moto kasi badon wana eloko nini rôle nini ezo jouer na église na pays na quartier na avenue est-ce que yé pona ko glorifier to yé pona ko détruire lelo batu nyonso ba église presque eza na besika oyo bango bazo ko enseigner bana polo ba koma ba pasteur est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que avant ça les communions sont fait à la volonté en Zambie. Biso tozo tinda bana ba ke ko sala ba concours sans tout en Zambie. Kolanda mbongo te, l'argent c'est rien. Mais oeza motu ezali bomo ya seko. Lelo soki to zwi mbongo, lobi to zwi bokonza likolo te. Eloko nini mbongo yango tozana ngo ezo sala kati na biso. Et c'est nous la biso to sosola que maison tozo betela yango maboko tozo loba nyonso vraiment c'est bien tozo commenter to yeba que eza na eloko o satana bombi na se ngana ebisa ka mutu tuna nzambe na yo ako révéler yo oyo pe a révéler nga. Voilà, maman prophétesse to lingato kende ici nous parlons nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons appelé ça la vision, appelé ça la provision. Dans les réseaux sociaux, il paraît aussi qu'on accuse Madjabou, hein, mon réalisateur. Il paraît qu'on accuse aussi Madjabou au Bisotoyebi. Il y a un grand serviteur de Dieu qui est à la tête. Il y a initiation wana, il y a Kolukamwa, il y a Kosunga. Et le jeune talent, Oyo. Bazana ba talent mais bazana moyen ya kobimate bazwa bango na kombo ya nzambe bakomisa bango na ba place oyo nzambe atinda bango ou nzambe abenga bango ou soit ya ko faire découvrir bango makamusus eza kati na bango ke bango moko bazalaka bazoko se sous-estimer. Est-ce que vous parlez aujourd'hui de cette maison wana o bazo benga Madjabou ou il y a encore une autre maison que les enfants de Dieu prennent au moins conscience si c'est là-bas vous êtes une servante de Dieu. Ce que vous avez vu, et ce n'est pas pour nuire à une personne. Lelo, on peut vous traiter, si c'est pour la gloire de Dieu, nous amenons donc en foot. C'est ça. Bien aimé dans le Seigneur, tout ça, on a papa moko, on a sa conscience à monter ça quand Zambie. Au moment
ba papa nyonso te o bazo bima to pe ba pasteur nyonso te baza ya nzambe mutako bima lobi nzamba tinga ma nzamba tinzete nga na vanda ki na ministère na nga depuis na botamati na komi na ajo na komi Yesu abenga kinga na âge à 26 ans mais aki pe na ba pasteur o ba ko ko ya musanga et ça pe na pasteur mususu à l'action de la malam et ça pe na pasteur mususu à l'action de la mabe na nyonso foko tu na nzambe nga na betela mutu maboko te sans na yo kalito ya nzambe parce que na ko betelo maboko lelo na yemba banzembo mususu par ignorance nzoka nde na zo yembela na satana. Donc, je préfère mieux que Mouto yembe la kofi, et bika yembe la kofi. Nous avons quand on a mon frère moko bouillé, mais nous avons quand sa frère wana donc na kofi na yeba ba ngelo moko. En tout cas wana penza naza 0 sur 0. En tout cas pour nanga nazo produire nanga maboko nanga ko produire maison moko te, le bâtiment côté au balobi to pesa bato yo. Malakisi o menacé nango ba bombi eloko quelconque. Non. Nga po nanga muto zela mbela na nzambe beta. Zela ngonga na nzambe. Ba bébé suza bando yembela nzambe bazaye ba miki. Est-ce que zaki na muto moko boya benga ki bébé suza bi ya ka uzona dombo na la muto ko yeba dona yo eza nzambe soka te grâce wana kati na muto. Mais aujourd'hui, maman prophétesse, n'a pas vraiment limité parce que nous voulons ici avoir des précisions. Tout le monde a je concours il y a un talent et ça les mat trop na Congo et ça la ngambu ya ba o ba benga ba to mokili et ça la pe na ngambu ya ope ba benga ka bana na nzambe mais boni depuis majabweye le serviteur de Dieu ba telemi bazo kolobela ngo nuit et jour est-ce que et koki kozala moi jalousie moko boité que le serviteur de Dieu ba servante de Dieu ba prophète na ba prophétesse bazala kanango vis-à-vis il y a que je cite le nom avec beaucoup de réserves le frère pasteur Mike Kalambay parce que Lolo je vois tout le monde en parle de Madjabou pendant que il y a des années et les kia to monapé bagé concours il y a bongo ba compétition il y a le lenge ya bongo pour na kozwa batu ba jeune ko sunga bango et salema ba pasteur balobelate c'est quoi que nous appelons ça quoi jalousie une façon il y a ko étouffer vision il y a les serviteurs de Dieu Mike Kalambay ou réellement ce sont des visions que le bon Dieu azo tchakati na bino en tout cas ce qui moi na nzamba salelo comme la munyo sa beta maboko ba étouffer lo kanzambe te Baroko étouffé bana libumo bimate mais ce qui neuf mois koki obimi donc ça t'en a ni ma casté. OK mais tout le monde a payé mon morceau soit bimin après quelques secondes Nzamba permettre. OK Nzamba permettre que moi nana kufa. OK parce que son Nzamba permettre te moi nana kufa toza toujours na bon moi. Donc moi na Nzambe baroko sopelo soyi bako so nyonso baroko sala ondima ngo lokwa Yesu Kristo mokonzi na biso andimaki mais nga ndimité histoire à ministère na nga eko kozala libaku pona yo ndimité donc ce que lobi na lolenge na yo et ça na mokolo moko Nzamba ko ya lito na ye biso abi sur ma servante. OK donc aza mosal nanga ngande mutu na pona ye ngande mutu na pesi li solo wana ebeta maïza la bo ainsi de suite. Non prophétesse pour répondre ngai te na répondre à yote mais moi rédacteur Beka n'est-ce pas maman non à répondre bisoté parce que non mais moi na Nzambe soka sali li solo na ye boutique na ye nyonso akoko sala to betela maboko soki kaka Nzamba za wana ba fruit nango e obima soki Nzamba zati ba fruit nango pe ekomonana parce que bilembo Nzambe bomba na ati bilembo Nzambe bisika Nzamba za bon betelo kuteke wana mwana na Nzambe. OK donc yomo kaso tali obite o mwana Nzamba bongola motema mais en tout cas nga na betela mutu maboko te so Nzamba ayebisinga te wana na ndo betela maboko kala pona yebaki nanu koyoka litoi na Nzambe te mongongo na Nzambe te mais pona lelo en tout cas maman votinda mwana yo même na majabu tuna liboso Nzambe ko sala makambu te lokola moto aza na misu te to pe matoi te Nzamba yebisa yo moto apambola moto za Nzambe moto tombola moto abimisaka moto apesaka moto succès na vie aza Nzambe nga naza na producteur te na sala makambu na nga producteur na nga liboso za Yesu
soki nzambe atie badon kati na mwana yo nzambe ayebi nzela nini akolekisa ye mpo moto wana abima na vie. Ce n'est pas moto akoyake na nzambe atindinga. Est-ce que bien intérêt ya moto wana? Mais le bon Dieu aussi a ça la paix à travers moto non nzambe pe tout comme à travers moto. Aujourd'hui nous excusez tout le monde peut les jeunes leaders inosbi ba bimisa ye pe lelo azo sala plaisir et sengo azo défendre peu couleur ya mboka par rapport à mosala oye akokaki ko sala na nzela ya ba jeune talent to comprendre ndenge nini qu'est-ce qui fait basini nini oyo ekoki kolaksa ke no compétition oyo ya ba jeune talent ona senango ba koluka ba initier ba jeune talent na monde ya molili ba bilembo nango ezalaka nini mama poto meka ko comprendre que ba mama na ba papa o bazana ndako bameka koyebisa bana na bango que non vous devez arrêter, ne partez plus na babiloko wana parce que derrière ça il y a des choses sales. Babilemo nango ezalaka nini mama prophétesse? Bisika nzamba zali yebalaka. Bisika nzamba vandi emonanaka. Elembo nzambe bisika za ebombalaka te. Esika basali na nzambe baza bafui ya nzambe ebimaka toujours. Tokoyeba bango na lolenge na bango ya kozala. Ngai na kosepela mutu apesa lokumu mpo na nzambe. Mutu apesa lokumu na nyonso mpo na nzambe. Me na kosepela te na mutu oyo aye na kozwa ba jeune po akomisa bango ba instrument moko bosongolo mpakala. Si c'est pour la gloire de Dieu, gloire au Seigneur, mais soki eloko moko ebatami na se wana, nzamba kobimisa nyonso na mpoasa. Parce qu'il n'y a pas Nzambé qui est bon dans la Exact, voilà. Voilà. Maintenant, s'il faut qu'on ait un peu faire comprendre biso, bah initiaka ba jeune talango ndenge nini, ba memaka bango na monde nini, na makambo nini, na banzela nini. Oh donc ça là que non base à la initier na bandenge molili. Avant tous verset biblique ce que ezali pour que les enfants de Dieu ba meka ko soit par na bango. Bon, tu sais que biso nyonso to na sia mokili oyo to ya poto luka fongola fongola na biso ya kokotela na bokonza likolo ferme toi yembango ya mais na bato ebele lelo ye pas azo produire ba fongola ne o akokota na bango na nzela life. OK. Mais ngana lingi kozala na fongola ya ko produire bato ba kokota nzela nzambe bato lelo na lolenge ya ko initier bana to pe ba jeune pona kotambola na ba mituka to pe kosomba bandako na lolenge na bango bango moko ba yebi lolenge na bango bazo flatter bana mais na yebi ke bana mususu lolenge nzambe apesa anga mateya eza na mona mususu abotama déjà kombo na yeza reconnu na monde des ténèbres que moi notre kokotisa ye na âge tel à cause de la émission eza na makambo ebele mususu yo zoyemba oyebi koyembela kanzambe nzoka déjà bakotisa yo kala surtout eloko epesa kanzambe passe eza na frère moko nzamba bisanga bi nazoka zaka na likosi na arranger likosi nzamba aloba bongo azana na likosi na arranger likosi na bongse likosi lelo abosa nanga. Oh frère moto bien nzambe oui akomba pe pasteur moto abimi na likosi alobe nzamba a détaillé mutu de oza. Et je me rappelle aussi il y a un pasteur pe a yepsa biso biloko wana to zala na Yves Pan c'était le pasteur Kabundi Walesa aloba pe likambo ya mona na nzambe mona likosi boy je sais pas ce que zaka a yepsanga bi mona na nzambo alelisanga tanga kombo na ye azala mwana nzamba sasu mwana nzambe te obinda likosi na ye na mukie na ye na zwa ye na musika kuna na commune tel ndezo zokende rond point na ya na ye na bimisi ye na pesi ye valeur bat baye baye lelo atikanga andima bakomisie pasteur andima kosala n'importe quoi abosa na kombo nanga donc mingi babosa na kombo nzambe kaso amoni balakisi ye mutuka balakisi ye ndako balakisi ye poto surtout poto au moins mwana nzambe amikabi po anini amoni babiloko wana donc okoko kota sans le savoir ko kende bikenda kenda te ata kombo nozo tanga wana soki majabu soki majabu voilà kombo nozo tanga wana avant muto akende tuna liboso nzambe ko kende bikenda kenda te non moto nyonso sengela yoka nanu est-ce que nzamba loba même na songe
même na pongi na yo nzamba ko loba soki motema nezo simba te ko kende te que non pour ba présenter na miso ba ta na télévision ata ba innocent ba koma lelo ezaki nzela o nzamba préparer pour na ye mais to musu yo zo kende po yembela nzambe zo kande okei pour que kota na kata libulu. Voilà, maman prophétesse, aujourd'hui nous assistons le col na ndenge to banda kotala maboke de chez nous na maman Ngebi. Vous les prophètes, na ba prophétesse, entre vous, tiraillement, je cite, je dois beaucoup du respect na évangéliste Roger Baka, baza bato yo, bazo ko bunda, baza bato bazo ko bunda, bazo ko dénoncer makambo o ezali ya malamu te, mais okoyoka oyo achubi oyo boye, oyo alobeli oyo boye, oyo azo welela boye, exactement. Nous avons combien de nzambe et bino bozo ko servir nzambe nini pe mission na bino exactement ezali nini maman prophétesse parce que et si to lembi des fois batu bakomi koluka ko retirer confiance et pas na bino basali na nzambe maman non batu bako ko retirer confiance kati na biso te sauf que ceux qui yo tamboli na lolenge o nzamba sengi na biso te ils ont honnêteté selon la parole de Dieu biso toza wana pona ko enseigner batu sur la bonne conduite sur le royaume du ciel. Alors que batu mususu o bazui appel na lenge na bango aso travailler peu selon ye mais moi je marche selon la parole de Dieu. Donc ceux qui nzamba lobi nanga ko ça l'émission na daditi na ça té. Mais non, il a permis, c'est parce que au monde qui est à l'est, tu sais et puis au salinga surprise hein avant de continuer. Salinga surprise maman. Je ne savais pas. Maman. Yeah. Ouais. Donc son zamba permettre traiter ni sur les salles matin non. Dans son zamba permettre traiter en tout cas non. En tout cas non. Bon, mutum so azoke ko kutana mutu to ça l'émission pour na sentiment, pour ça la vue, pour que ça la buzz donc kabolo barawana. Mais non, pour ça to za pour na ko mutu azwa un plus de bosso na biso. Toza batu na sentiment te to ko ma sentiment na kati évangile te. To moi que Nzambe a bengi David l'homme selon mon cœur. C'est quoi biso depuis to banda évangile to beta tolo j'ai 20 ans, j'ai 15 ans. Nzambe a bengi déjà en komboni. Parce qu'il faut marquer Nzambe. Mais comme révérend, bishop, archibishop, général, mais bazo mi komisa, mutu mutalinga mi komisa na ye sans que ayo kanzamba benge bishop, général, évangéliste, yemoko ami komisi. Ba fruit bilembo na bango ezo mona la ke oyo aza mosa nzamba te po mosa nzamba swana ati. Na ndene yebeli ndenge nzamba enseignanga. Mosa nzamba swana ati bo swani bo biso na miso batu non. Je me souviens encore jour moi quand on était là moninga moko prophétesse ngabia évangéliste wana azo déranger nga. Ya lobia so na zayo mbena bete kembata galobia non soki siko ba ba tuninga na zanani prophétesse ya zanani évangéliste siko biso beto fixa komba na ya nzambe. Alors ngamoko na koteka na kimia esileli entre biso mibali mais soyo gangi osali ke komba nzambe finama po muno sana ya loba ta ba pasteur ta bazo bunda alinga muninga ne pasteur. Mais ce qui peut dénoncer en gros tika ngo bongo beaucoup ça lango na nkuku comment nzambe ka non wana yo moko lingi bo sango na nkuku mais soki na lingi te na malembe noso na kabona pe na été donc solane que non en tout cas ko sala ngo teta na pesi conseil à comprendre nga po za mutu mais nous que na bimisango na écran na banzi oloba kutu tel te wana toza subana na nzambe te tokoswana na TV te tokosala na ba caméra cachée te boye bo poster yango banzi otala ke non baswana ki siko to te ya nini et c'est comme là au pays une fois on se retrouva devant la caméra cachée tu sais combien là mais Dieu a fait grâce c'est une autre histoire mais ça l'a sauvé mais non bon non moi j'aime nous tourner émission sujet ezoya caméra non nga la sauver nga nzamba épargne nga eloko elikate nazana nga sauver pour nzamba za katina nga batiela yo caméra cachée oui batiela nga caméra nanda kuna yo te nanda kuna nga te zaki na plateau mo quelconque
batela caméra cachée mais sauf que Nzambe ayaki à intervenir bango balobi susu oui oza vraiment na Nzambe omoso oza Nzambe ba journaliste bato batela au caméra oui ezaki histoire moko elekaki déjà donc so oza na Nzambe oza na assurance mama ozo ko accuser biso non nous les chroniqueurs ozo ko accuser biso que na ba plateau na biso to chaka ba caméra au moins que nga sala penza ba émission pa avant baté OK na boya kate mais ça ko éviter ba problème parce que trop de médias trop de problèmes et diminuer un peu donc na sala ka soki Nzamba permettre nga donc pour na zwa ndeti lisolo ya évangéliste Roger Bakana yo betango c'est que Nzambe adobi nanga OK na ko loba tant sous alongi na loba po mwana Nzambe moko teyama OK donc mais ka abonné ko loba komba musene na Nzambe moko soki azape soki pas zate ponga na ko benga mbama mututé pasteur sans que azane pasteur te OK et donc faut un pasteur pour na bengo pe pasteur relation ya maman Michael Fabiola Mbemba na ba serviteur de Dieu Moussous na ba servante de Dieu Moussous eza ndenge ni mpeza la comment mais normal normal vous entretenez aussi de bonnes relations là normal en tout cas normal na umpa na Congo normal donc surtout kutani la conférence bonjour ba conférence bino nyoso pe bokenda siko bokenda na ba conférence wana na ebele ya ba problème au bino bozaza nango ba conseil nini pena bino bomepesa na ka maman pasteur non bango bana ba problème kana na relation na malamu na Nzambe OK ngana na relation na malamu poso na za problème na yo zekela mo bato Nzambe na kompe na problème na Nzambe OK na linga te ko za ba problème na bato pour quatre alliance na ngana Nzambe te OK donc bango mo bato ba problème ba binde ba juger ba problème na bango OK voilà pour moi en tout cas non. Sincèrement mesdames et messieurs les abonnés de Top Media Congo je suis très heureux très ému ya ko monete instrument oyo ankolo maman Michael Fabiola Mbemba na ebité soki nazo ko massacrer comme na été depuis que j'ai commencé à poser mes questions je fais ce que nous faisons ya ko luka ko kundola mutu o yaza na ngona kati maintenant sentir maîtrise moko je peux appeler soki toka na mokili mbele na benyango elle est trop charismatique non flatté été mais sinon si c'était les autres héros peut-être azana frenté azo craché et j'en profite pour un message le serviteur de Dieu bino bana na Nzambe les instruments que le bon Dieu utilise botali sabiso bolak sabiso rien que la Bible on en a marre il y a ba futilité na bino na ba YouTube na ba internet oyo boyo ko luka mbongo s'il vous plaît les enfants de Dieu bazana besoin ya ko luka nzela ko na komona papa na bango o akela yo na ngai ozumbongo o zangi bokonzi ya lola j'allais dire au salini maman prophétesse s'il faut quand même bana Nzambe na moi compréhension mon sur le plan biblique par rapport il y a message mon kozaki nango déjà yo erobimana carnet bo se kozala na makamo déjà Nzambe apesi obombeli biso ngo na kata carnet pour que bana Nzambe ba comprendre mokolo alelo ekozala ni c'est que l'absolu tous à la fidèle tous à la passion tous en amour Galates 5:22 tout tambola lokola banyamate mais tout tambola lokola bana Nzambe wumela na kozela pa na Nzambe okozwa okobuka na ngonga oya yo kozala te lokola kuna ebimi koto pe bima non lokola ye asala ke mission nga pena sala non lokola ba serviteur totika polémique bato esengeli ba ya epai na Nzambe mais bazo zonga susu sima pona biso to zangi maîtrise devant public Nzamba ko tuna biso nous serons jugés na lolenge oyo zo meme l'évangile Nzamba osambisa yo et sambisa les autres la mutu nyonso biso oyo nanu Nzamba bengi te tous à la passion patienté tangu na yo pesa comme la Bible nous dit que chaque chose a son temps voilà kokasate que temps no ekoleka non bien aimé nyonso to mwana sena moi
eza vanité na vanité. Moutazo préféré qu'on a bon belé, mais je préfère qu'on a bon nzambe belé te pourquoi? Linga kan nzamba tsayoka, mais ko linga bato mokili ba tsayoka te po okufa loki. Voilà. Tika nzamba pamba biso. Voilà, soyez bénis, Maloba ya Moussali Nanzambe. J'en profite pour saluer le cordon. Je pense que il est là, à côté Nabiso Azo coordonné émission Oyo. J'en profite pour dire un grand merci à Maman Top Watt, au moins 16 ans la génération. J'en profite pour dire un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavaka Lanzinga, Koko Abana Nangai, Maman Deborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary. Nzambe azala na bino, Nzambe abatela bino, Maloba oyo so koti na kati ya matoi na yo, là où bozali bana na Nzambe nyonso luka moyen ozwa par na yo osalela Nzambe na oyo esengeli. Voilà, j'en profite pour dire un grand merci na cordon na biso Eric cordon biso comment ça Eric nani Masodi. Eric Masodi, merci beaucoup pour l'assistance Nayo. Merci beaucoup à celle qu'on appelle Jocelyne Manzanga. Jocelyne Manzanga, Nzambe Abatelayo, Nzambe Abomayo, Bisika des Ouamio. Et pourquoi pas celui qu'on appelle Brandon Lungungu. Brandon Lungungu, Babik de Dikas Nayo, Nzambe Amonayo, Nzambe a touché les enfants de Dieu. Et pourquoi pas mon ami, mon pote, il s'appelle Adonai. Le long n'a mon été depuis que je suis là. Il est en train de dormir, mon ami. Ce que Lamouki, tonton t'a dit à penser à toi. Et pourquoi pas la mère des 3 anges, Bissika, donc Zouamio, depuis les États-Unis d'Amérique, Batela Bana bien, Nzambaz à la Nabino, so Jésus-Christ a été, nous reviendrons encore comme ça, tout le moyen, tout zoa, maman prophétesse, pour le moyen, Alain di Sabino, Lissousou, na o etali Lilobanankolo, maman prophétesse, to bana qui émission, oh, il y a au télé, je pense, Beka, au le moyen, au sale la biso, manœuvre, parce que faut natika maman, à qui ne se reposer, une façon, à qui ne continuer à méditer Bible nenga mais ça voilà maman to côté le manaviso merci beaucoup maman ndenge oyambe biso lelo et pana amen merci bon après-midi merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs. Bopesa merci Nabeka parce que c'est lui qui était derrière la caméra pour na image onyo sobozo mona une belle réalisation. Beka, je pense tu n'as rien raté. Voilà, merci na cette famille donc yambe biso mokolo lelo. Le jour où je suis venu au monde, je suis très content, très heureux de voir que j'étais en train de passer ma journée à la maison. Maman prophétesse, maman Nabiso Fabiola Michael Mbemba à Kanisingaï. Moi je venais justement pour tourner mon émission comme d'habitude. Mais hors derrière l'émission, maman avait plein de choses pour Nangaï. À Salinga, surprise. Oh. Ça, c'est ce que nous voyons avec les yeux. Mais tout le monde en a mis sauté, c'est les bons dieux Kandaïbi. Je dirais un grand merci parce que ceux qui ont pensé à moi de me donner même de l'eau à boire le jour de ma naissance, je dirais un grand merci Nankolo. À bénir sur sa provenance, Ndakunae et Kawokate. C'est juste une petite vidéo pour dire un grand merci à cette maman qui a accepté que le jour de mon naissance, nous avons même 1 heure du temps, même vers Amaï, Nanda Kunae, ensemble avec mon équipe Top Média Télévision. Merci beaucoup, maman Fabiola, encore une fois. Et ça me va trop au cœur.